RDC, Rwanda na HCR misalam ya ONU pona bakima bitumba batie manzaka lobiloleki na Genève na boyokani pona bozungi ya bakima bitumba bya bango. Filippo Grandi oyo atiaki manzaka na mokanda mwango na mokambi ya diplomasi ya RDC Christophe Lutundula elongo na ministre ya lisungili ya lombango ya Rwanda Marie-Solange Kayisire alobi ezali libandela ya eyano pona bakima bitumba. Mampinga ma RDC makangi pe matindi na Kinshasa babundi balingomba mobondo tuku motoba bayeba bundaka pona bayaka. Koleka basi nkama motoba na tuku sambo na minei bazwami na makasi kaka na mposo mibale na sanza ya minei eleki na bisika mibale epai bakima bitumba batiama pene na Goma. Russie elobi etindaki mpepo mibale ya bitumba kobenga na mpepo ya mampinga ma France pe Allemagne na ndelo na yango likolo ya mbu Baltika.